Monsieur RK Moutsanga, oya balande ko na biso collègue na biso Naomi Barcelone. Oko finga Rosalie parce qu'azaki ex na yo. Azaki moi si na yo. Comment ex? Ah comment ex na yo? Moi, j'accepte. Parce que bozaki na relation na bino amoureuse. Neti nga ya na nga vraiment Marie Gabina mamba yo sani. Maman ya Rosalie na mamba yo sani. OK. Obozami teza maman bokino na yo, je mususu yaka, moi sino azana Kishasa te, maman bokino na bayola alambela ka ota biloko, aserva ka ota mai. Na respect ki bo maman na respect ki mukolo. Aka finga Marie Gabina internet. Bata pasi, bata kinkole, basumba na wesa mandalala, grrr eka. Eka yo yaka pa biso kuta wesa mandalala te. Eka, baso lupong na biso kinkole, baso lupong na mina komina king. Lupong na bata maboma, bata bapota, lupong na ba eka wana ya komina king. Baso ala tsabato. Mutu lokoso na bayani na bapapa yeki ne bayako bala mwasi, neza kata bo memi biloko na banzungu ezonga, bino na banzungu ezonga te. Bino babala Rosalie bayabi banzungu ezonga te. Bandeko na kana toko na ba correct. Fama lo lombo, fama lo koso. Ali souci à kheza kandeni. Tanga bali Barcelone, comment dirais-je, moi na biso akoma deuxième femme. Yé c'est simbaté parce que ngana za place ba proposer nga première femme. Aboya. Donc Katia dans la Barcelone alanda kae. Ya boya biton ngana za place ba proposer nga première femme. Akonu ka bala ya Rosalie. Bazane en relation normale parce que aboko la ke mwana atangi c'est la ka yebita styloté parce que ça mwana ke non même gourde sombe la mwana te depuis mwana bota mati azana mbongo te pepele biso aka na pota na mukanda te mbongo oya bensa Naomi Barcelone na poto eza mbo bateka lupango na bango ya commune ki ba sombe la mama ba lupango na ngiringiri ya boy parti na yango bengele mos na poto kan niveau mobali zoba mama na otelenga na balabala. Maman nous pousse ma colombe biata encore quand Marie va gabiter pas la salité maman elle a ta le papa bandé le premier le 30 maman elle est talenté accompagner maman Rosalie n'a pas respecté maman parce qu'il y a respecté maman il y a madame na été ex na été botte les corps pe moi na mobile aka avant le bana Rosalie avant le bana famille nga que nous trouver nos solutions moi na mobile oyo violé na commune qui na muké et qui mi soko Luanda. Akaze lu côté faut mbongo yazo ganga chaîne ta Rosalie ya wonde tanga sombe la Rosalie lupangu wana grande sœur ya RK lobiseni mbongo na biso ko de kenda rabote do il fallait basala ni le kenda rabote c'est pas sacrifier Rosalie ya biso na vie de prière bino na banganga à respecter batuté ça ça mal éduqué be mal appris biso te na lekina na bandal batu so pesa ba news moi c'est kota nyonso moi so ya finga Rosalie ndumba moi c'est mono bakanga ndumba na bactère na ye moi c'est nani Barcelone bakanga ndumba to longo na ndeko na makambo to comment na ndeko te pasa moi si oyo ali mobile na pesa ba ne conseil laisse tomber mais non Barcelone ya na moni alo lobana elo le banetan na bitan moi so mobile a vu temps mata live c'est que moi ça a coacher kazaina si c'est que moi si dois tu ne pas yo kagu peut-être peu moi ça là qui te azata ke ouais takana zoba mobile mais il ne traîne fort rien un tonneau vide na zoba mobile ne wana moi ça ya bi ça ki mbongo ke na obala ye oko linga to le kana media sabi n'importe quoi ba mon net yo na ba tiba ki mutu na bino kenda wapi mo de la poste za moi ça ça global babuiti ndoke libala wana okina maronkino tikana baninga na kutoke libala mo babali yo sans fête mais yo ya mais oui moi ki libala babali yeti moi ki libala babali boye ebite ki babali mo babali mais ereka la grâce tembo yo sala fête no mariage ba tout ba monaki obengse mo abine ki fi d'honneur yibe fa bengi sao moi babala za bilobalo bate yango no mo wa sabine ki rindika tunde botikala na boza batute bopanzana omona ke botomba na batécédent mona sa mitema boza capable otila baninga ba poison tambo ba ke boka na ba maladie win na septembre sikoyo parce que yo mutu mo muninga vandi na ye oli muninga vandi na mobile ne ba sa bolingo na bango bino bo filmer ye mais grâce à ça maël était tinda ozonga suna bango ba maël était Love is crazy, love is funny.
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas na nzambe ye moko ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamo nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na ba opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté o nazaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, pour que na makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na na faveur et pas ya batou. Tout ça na ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur li kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai na koloba eza passé. Démon li kukuma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal o seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, Kinshasa Mon TV, Junior Dia sur les Neymar de la presse. Moi, ça me fait plaisir. Mon ami, nous encore nombreux pour l'émission avec Rihanna Solé. Vous venez de suivre la bataille qui n'a dit donc, en tout cas, Rihanna Solé, elle m'a appelé pour me dire que Junior Dia sur la prête, il y a aussi un bande de retour na Chokaki, pardon. Dans cette émission, en tout cas, je vous demande, moi, na tout, maman, tout, papa, tout, benga moi, na benga basero, batara, baniovi. En tout cas, on a fini binoté, mais boya parce que Rihanna Solé, elle s'est dit qu'il doit s'excuser dans le micro de Junior Dia. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe avec Barcelone, en tout cas, on a évité, mais moi, je dirais un grand merci à le boss pour m'aider Al Maktoum. Depuis Dubaï, boss Rihanna Solé, Azole Lamabé, Alinga Mona Makambu. Boss. Alinga Sepela. Mon ami Michel Pouy, FPI ne tombera jamais. FPI ne tombera jamais. Que nous allons bien na sangi. Michel Pouy. Michel Pouy. Quand Junior Dia son athée. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça à Junior. Michel Pouy, donc Rihanna Solé. Un grand merci à Batutu, abonnez-vous massivement. Merci à Pierrot, caméraman patron. Boss. Il y a les Laranaï. Il y a les Tabaka. Il y a les Laraté, TikTok, Azali, partout Azali. Big salutations à mon ami Yves Pantos, Papa Dubaï. Doudou. Papa Dubaï. Habibi. Rihanna Solé. Rihanna, Boni. Ouais, on a bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup dans les commentaires. On a bien, on a pas peine, on a ça vraiment bien. Il y a des gens qui ont peine, on a bien, on a la force. Les gens qui ont peu force, il y a courage. Mais les gens qui ont été pour la mabe. Pour la soubat nzela nenge Junior Dia sabanda ne bandeli kena e ko s'excuser pour na batunyoso ya bafodete non na s'excuser tena bisi bino nga devant na bino ya ta make up na chaka na bino pe bosa le faire bosa pe
devoir nanga ya simplicité mais bozo kokater. Merci beaucoup na Belvi candidat patrona babi moi saboya maquillage so betele kokoko obimo kinda lukana table de beauté zapi faut de zapi rouge à lèvres non 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 ya kinda bongo. Merci beaucoup na Covodor Covodor boni bébé Lili Covodor bomi on a dit ça bébé Lili. Merci beaucoup na papa Lutumba Prince Luamba. Prince Luamba papa Lutumba. Merci beaucoup la famille Bota Momba, famille Bota, manifestez-vous naza vraiment to solo la babi respect za réciproque tant yo kinga so intenga pe na yo ko sonité tant na pomba secrètement be na linga te lobby si lobe le kana media tant o sali accès yebaka ke ngape na muta media tant ke na boya ko leka omona lokwa na banga yo te na yebaka ke to na mwana na kati lobby to vanda to mela to seka to kabula un verre de champagne un verre de jus mais tant yo reconnaître ngote to pas zamai. Rihanna, comme ma casse en français. Mais oui, j'ai beaucoup étudié. Rihanna. Mais oui. Beaucoup de recyclage, j'ai au Simba. Et recyclage, t'es dans une classe normale. Okay. Dans une classe normale. T'as un uniforme. Voilà, Rihanna, c'est le s'excuser vraiment la bateau. Oui, quand il y a une élection, on a bien s'excuser. T'es pas bazar banani. Yo banga belvité. Mais oui, il peut pas ça bango courage. Yo fin à mutu. Oh, babete la ke porte ko ko bimi bongo belvikandi. On m'a dit bateau misu sur tant population. Bazo peso ba galon, bazo peso makasi. Ba binga ko yaya ba peso ba komba. Tu ba debi komba yesa komba lokumu. Mais tant yo moko na mutu na zo reconnaître en côté. Omi baluka na poto pourquoi pas ngana so na balolo sous na poto makasi. Naza attends singa mtu pardon te. Ah, mais oui. Donc ba sero tu ba tsara ba nyovi ba nini otiki banka na devoir. Ko tani nyovi, eza mabete tani nyovi mais ce qu'on a tani ngana tiens lobi suba to moni ngala bina tournage à mayonnaise na tiens maquillage parce que ça tournage na singa na tiens maquillage. Le pendo lati pena kitoko le soir. Na la taka kitoko na za fifu na ta kitoko. Barbie Los Angeles. Pas de problème tes na ya kato mais ceinture na ngai. Ya Giorgio Armani. Comprendre. Jeans na ngai sac na ngai merci. Comprendre to compliqué na bisoté. Comprendre. Comprendre. Ça qui compte. Comprendre. Mais bah tout temps ba comprendre mambango te. Faut expliquer à bango. Là tu peux sur lunettes à Chanel. Et la lunette à Chanel. Ngai déjà depuis la classe so ba yebi ke na na pour ma miss. Non, on a pas la classe. Mais oui, autant na notanga na ta papa za qui en vie ba la classe so depuis na ba âge ya 5 ans 6 ans na pour ma miss. Ce que on a comme un peu dans ba 20 ans ba 20 et quelques ils ont un canal la ta lunette. Si ko ba sanga la lunette des zones la ta lunette. Ça des missions super les kaki so ta na ba chaîne les kale ko ba ko kanga ba mbongo salaire ba nga futa te. Ba Florana Dorcas ça la futa mbongo te. Na tangi pesa mnono eza mbongo mtoki ngai ba futa ngate au moins kaza na ba lunette. Si ko ba sanga da so le litro mala e ba ndozonga. Tangi na le lagi trop ndé na teki ici ba pesinga sous lunette ba changer vert mais quand on a c'est quand na monture mangane na tika nango na changer ka ba vert. OK. Rihanna. Ouais. Moi c'est kitoko, moi c'est mbinga, moi ça tonda. T'entira bien. Merci. Ala takaba oh. Bonité. Rihanna. Rihanna lomi la fin désert. Na moni na chaîne na yo Rihanna sur le TV ba s'abonner na moni au Mati live na TikTok au Mati Rihanna. Qu'est-ce qui ne va pas dans on habite au Barcelone? Ouais, merci beaucoup nyo so abonner nyo so ya kita sa mon TV bo s'abonner bo like bo partager bo avez attentif bo kamambo na loba. Ezate to yaka na média pour na connuire famille ba. Za ba tu misusu le kwa biso. Eza le kwa biso ba tu misusu to zape na news. To zape na mambu na yo. Mais to zo temps on le kana média. Te bota ka Rihanna so le aloba bien. Alexa message bien mutu nyo so yo ka c'est Rihanna so le qui parle. Okay. Mais na le kate Monsieur RK Muchanga oya balande ko na biso collègue na biso Naomi Barcelone. Avant kutana Naomi Barcelone RK Muchanga wana auti mboka na bango ya ba mboka na bango ya ba comme ko na ba kiminga mboka na bango wana tango ya Kishasa ba na komina king ateka ba kwanga na wenza lotula ateka kwanga na wenza lotula tango ateka kwanga na wenza lotula nani ye RK na commune ya Kinti RK ko se retrouver na Luanda RK se retrouver na Luanda ndeni RK ateka kwanga na wenza lotula ya butu ateka na moi na wenza libulu na commune ya Kinti bato so babi wenza libulu ba yebi ateka na moi na poko ateki na wenza bitula
a violé comme on a 13 ans, il y a mobile, comme Mouchanga. Oui, tout c'est la blague. Mais c'est une vérité. Oh, biso to bomba. Ce qui le dans l'équipe on a média pour comprendre que place na comme maman n'a pas 18 ans. Rien là sur la zarmanda kwa média zarana matière ma bisate. Parce que ana ko boya tina na ngona bimsango pona nini? Pour moi on a biso pas bala ye pas bala na ye. On comprend? Na za mutu o mutu e fonctionnera mutu etanga. Na ko sa mamteka na sentiment pona bonné, bien pona ba na za ba miniature na zoni non na sala mambo o mutu eze sala. E ka mutanga longa komina kina kenda ngola. Tant a violé moi à 13 ans. A violé moi c'était mais moi na mobile il y a 13 ans. Na j'ai 13 ans. A violé famille na comment ko luksa RK famille na mama tindaye. Akenda ko tangola mba mota sukenda ka banzela baba Congo a comme na ouige. Tant a yo comme na ouige. Avant de na ouige ti ta ke moi na mobile za pe kaspa ebe lukambongo. Asa va cascadeur ebe lukambongo. Bu ayo ko ta Luanda. Tant ayo ko ta Luanda ngai mo na grande sœur na ngai. Mon grande sœur na Rosalie, aza déjà na Luanda. Azaka na Luanda avant na Luanda. Moi biso to za na petite morceau de ko mais ya OK poto baba to kenela rami banzela Luanda. On a leki na ngatu ba kenela banzela Luanda. Sauf que Naomi na Christelle ba mataka na aéroport Anjili. Presque majorité des choses ba kenela Luanda. Na Krinan nan RKP na Luanda, Rosalie pe na Luanda. Te basi bazala kaka. Rosalie ba ekolinga na RK. À l'époque on a ba ange bimbo ta na ba série Ange et René Ange. La chaîne Timo Blanc Nord on doit ba ange. 2000 à 2000. Si comment mettre ta machine à l'époque là, ba ange moi ya moulayi ya munene bo. Na ba ka Rosalie tindela nga valeur ya $200 na sombele ange wana. Ngala kenda na somba ngo pa marié touche te sali maman babita. Na kenda na somba ange wana na valeur ya $180 na il y a $20. Na tindela ngo ina Luanda. Alaka Angela tout azala nango eka ba yolinga na Rosalie mo mukemke eka Rosalie tele bien mobile nga za vision aibe luka mbongo mais fort ezatenga na or na kingo alongola chaînette apesa mobile bateka bakenda pe mobile pa baloli mbongo pe ko mobile maile ba forcer pe na moi signé bien tant ba forcer na moi c'est eka ba vivre na moi eka na posa ayo bala moi sinaye mais makoki ezala na te koki te bafana na moi c'est ozwa Zeme liboso ekolongwa. Zeme elongwa ya 6 mois. Bu zeme elongwa. Ya mi balé zeme ekolongwa su ya 6 mois. Ba zeme elongwa ka ba 6 mois. Ye moko ekolongwa akoy bisu ba zeme elongwa bo wana kozabi akoy ba zeme elongwa to sanini to kokuta na famille o sanini o bala ngai. On bisu makam su sanini famille papa na biso ba oloba famille ma biso ba oloba ye moko bisa d'accord pas de problème tant qu'il na ke ko bala yo. Akoy na mango wana avant na bala ye aye asombe tant aye na mbongo wana. Kanda zobalola mbongo wana eka bakoboki pa musicien bakoboki pa théâtre eka kubo mata miniature bakomo kumisa ye wana bazana kozali na ndako eka ta pe théâtre aye ko lula Naomi aye na mimi aye film obela na Belgique aye film obela na Belgique bu bazala peka na mwana biso bazala peka na mwana bu aye obala itanga aye obala ye basala fête ya libala na lupango na biso ya Kinkole na venir Kambanyoka RK yo bala mwana biso na Kinkole moi c'est mobile bazaki na Luanda batindi mbongo ka ndenge ezalaka bat se présenter mutavanda na kiti na ornela mwana biso mo avanda na kiti aye babali ye makambo tu ndenge ezalaka base bakomusa vie na ba RK na Rosalie na bambongo na bangwana ba sombi lupango wana ya Croix Rouge au Barcelone belaka nga mama lupango yo Barcelone na lupango abelela mama lupango wana aye ko somba lupango wana ya nini bu tanga sombi lupango bana mo stiba lukambo babi ba to ya kin to tala lupango ndenge komi bayana mwana ba valeur mwana za kozala ba 4 mois ba 5 mois bayana mwana kin ko bayana mwana kin lupango ba ya lupango ba somba kala 6 mois si makamno na famille ya RK ba vana na komi na kin na lupango fanda ya parcelle familiale ba ya RK wana bata maboma bazala kande ko ba ba kuzile ba musu bata maboma ba musu bana ba kota famille mo ba sala ba système ba ba kodia maya koya ba yana bafanda bazonga Luanda mwana alisute mwana komina mwana beba komina pa ma vision mwana alisute oh RK alinga sacrifier mwana wana pe take biso to na famille prière JDK mwana komo yoka bien mwana komo ozonga ti mwana yokoma akoma na ba 7 mois be 6 mois Rosalie bi oza libala te libala ona mona na kokofanda te mamzo le kana kasa ndako libala mutu
oye bata boy ko bisa bino nyonso mena boye na kibomoto mutaboye aka balala na kozali na butu aka la muka 3h du matin jaso ala muka 3h du matin na kuto na maboko mosa sutuka altera boy oni on je cherche le mangue la mangue ça fait la mangue bino boyebi français mangue on a mangue na chambre aux ongo peut on a kata na 23h était 3h du matin. Mais on a luka mangue. Mangue na 3h aux mangue wapi. Ato na kata chambre on a kata cuisine te. Yaya. Et si mettez moi na temps la muki na temps oze sikate. Azoni pa bande ko na biso na Luanda. Ya katike na ndako bondela moi ça va. Rosalie natika yo kasi ok no poto oko vivre na poto kana mwasi pongola sa vina wa déjà lingi Barcelone azara peso ka yela le pont kuna biso mpe to koza bilo mso Roselette nde biso to kuta Barcelone kuna o te fan nga la se plan nga joua ka apesa Barcelone babiloko biso pe subule mais ngata ke maître tant que maîtresse là ça kami ba mso venga nga pe 43 le ba la venjora avant di boye na no mona da loko alerter na notanga na no mona ngoti na tiki na ngape to gebe to zibilo pa RK bu eleki nango ya evanda ka bu nani RK bibo na sombe le pango na ngiringiri po o voyager OK poto o tsanga sa vie na ngai na Luanda ko oboyi no ngai tina asombe le pango ana ngano pe to yebi to bikaka asomba le pango po abondela mwasi na mso bazon mais na le pango ba somba ya kwa rouge na ezana kombo ya mwana bango ya liboso o ba bota na Rosalie o Barcelone na donda ka mama le pango aya sombe le pango na ngingi tanga sombe le pango na ngingi ana Rosalie abenga mututé atinda mutesa bato ke boke le pango ya tenga la sepana na le pango la te mamba ekeza bebe mamba famille monta kenda ya Rosalie bakoma na poto te akomi na poto wana abiki afuya sona RKT taza za mosiki to ko sapela mangam na ye asape mobile na ye abala ye asala pe vie na ye akena poto tanga ke poto ayi pasali vie na ye Rosalie sali vie na ye pa kazu mobile na ye on va zo vivre le RKP moi ça na Belgique ba kabwani parce que akushaka sona leka mwasi wana akushaka sona leka mwasi wana bakoti asungola mwasi wana mwana bakabwani na bakabwani ayesko ayeko bala Naomi ko bela ayeko bala Naomi biso neti nga boye baleka na media na beta via RK poani yo lelo ne tindi yo beta na ye nzela ka so ko point na beta na vine to tika na biso vina bango ndi ba compte na RK pa compte na vine na mo se biso beto sala vine biso parce que to zo nga da na zo bokilo na nga mususu o abima déjà azwaka na mwana RK o RK za irresponsable akoka kobokola te abokola na mwana RK lo ba mabe mais oui pour ça irresponsable sungola mwana 7 mois 6 mois et demi baboko la ko mwana batangisela ko mwana pa mwasi na mobala abala mwasi na mwana wana bavanda tango makambo ya illustar euti koleka awa po ekoma lelo biso to ya koloba Rosalie asala mukili na ye afanda sala vie na ye makambo illustar eleki soki pe ye RK alekaki na media a condamné mobali ya illustar bato misu bayebisi babe il fallait pas yo mobali okota mambo oyo fallait opesa conseil nde bato balobai na RK eza pe na bato oyo siko bavandaka na Rosalie na RK na Luanda bayebi histoire wana boye na misu fi wana aye abeti lisolo wana ndenge RK yozomona yoza mobali malamu yo kosalaka mwasi na liboso boye bandi kokondane RK longwa na ye te ake komata na live biso pe ya bato na mina bainternet ya bapolémique oyo kende banda kofinga Rosalie afingi bon okofinga Rosalie parce que azaki ex na yo akoma ex na yo moi j'accepte parce que bozaki na relation na bino amoureuse neti ngai ya na ngave ma Marie Gabina mambo yo sani mama ya Rosalie na mambo yo sani obosani teza mama bokilo na yo je mususu yaka mwasi na zana Kishasa te mama bokilo na bayola alambela ka ota biloko aserva ka ota mai na respect ki bo mama na respect ki mukolo aka finga Marie Gabi na internet bata pasi bata kinkole basumaka na wesa mandalala eka yo yaka pa biso kuta wesa mandalala te eka bazo lupong na biso kinkole bazo lupong na mina komina king lupong na bata maboma bato bapota lupanga ba RK wana ya komina kin bazwa la tsabato yo koka ina lupanga biso
Moto lokoso na bayani na papa qui ne ba hier ko bala mwasi neza kata bo memi biloko na banzungu ezonga bino banzungu ezonga te. Bino bala Rosalie ba ya banzungu ezonga te. Bandeko na to ko na ba correct. Fona lo lombo fona lo koso. Tala niveau o pesinga lelo kana na bandoloba. Soko ba yibisanga na zangu tuma bana zangu tata bandi aka. Sigo zela na Rihanna, donc yo elo sali o pasi po balobi na yo ki foot balobi baninga ko yibisa ote po ebemba papa ba kunda na papa te. Yango ba yebisi yo sigo ba pesi rapport yango ko répondre RK. On tamba yebisi ngango après on top makambo na eleka. Na internet na makambo ilusanga azaki na se. Natala kite. Yo ata ba expliquer ngabia no Rosalie daza foyer na yo sa mam na ye. Na mona nga ngope normal kani na baya makambo nyonso. Siko ya lobby awa esima lobby ne RK sko mati na live. Yo RK mati na live. Aye ko finga mama Bokilo. Mama Bokilo. Abike mutu asala ke mission wana ya liboso Rosalie mutapesa ke matière. OK. So mabana za maye le kana bon de l'école osa nini. Faut binga mo sa téléphone. Faut faire la contact na Rosalie. Musenti. Nga za mobali nga mobali na bota ina kabwana hizi. Pourquoi pas na kozanga numéro na zara numéro na. Mutu nga na za ko bengete na benga mwasi na ye. Mobali za mayela le kana bon de l'école de mozo za mayela. Ba meko basi mibali. Via mutu mteba ngweza nzambe ndeto trasa abo. Okomona mobali mabokuta ile boboti. Destiny mwe senga bofande sika mote bokabwani. Mais boko za binemite. Okozala pe nemi ya mwasi oya balite. Pour parce que ce qu'on lindaki bonne bokabwana te. Mwasi wana baza porte malheur na yo te. Mwasi na pe msupe mtakabola ebino te. Soki mutu okoza na rambe na ye, soki mtakabola kyoto mtabisa kyo na ndako. Oya kaboli yo te, o abimiso pe na ndako te. Yebisa oza na rancune poil. Peut-être RK Luka qui peut ba relation monsieur ça Luka qui moya a mona Rosalie aboya na. Ba siko abli souci RK za kandeni. Tanga bali Barcelone comment dirais-je moi na biso akoma deuxième femme. Yebisa simba te parce que nga na za place ba proposer nga première femme. Aboya. Donc RK tia dans la Barcelone alanda kaye ya boya biton nga za place ba proposer nga première femme. Pe personne na za place ba reconnaître nga ke na za mwasi. OK. Vous comprenez? Nda boya basuka wana. OK. Soko muno simba te meti nga boye. Nga na mobali ona botane mais na sola na mobali na sola na mwasi ne parce que toza batu ye muto kabola nga na yeti. Ye muto kabona nga na ezaki msu comportement na nga même sous makamu na ngai. Pourquoi pas RK so yaki mobali neti jeune garçon le quoi za mobali za na bagage intellectuel. Akoluka mobali ya Rosalie bazane en relation normale parce que aboko la ke mwana atangisi la RK yebita styloté parce que ça mwana ke non même gourde sombela mwana te depuis mwana bota mati RK zangi mbongo sombela azana mbongo te pepele biso RK na pota na mukanda te mbongo oyo bengisa na mi Barcelone na poto. Eza mbo bateka lupango na bango ya commune ki ba iba sombela mama ba lupango na ngiringiri ya boy parti na yango bengile mos na poto. Kan niveau mobali zoba mama na hotelenga na balabala mama no mukuse makolo mabiata ako kana Marie Baganite. Quand le lit va toucher Marie Baganite. Marie Baganite pas ya bani ko toucher mas ko la c'est que nga za très impoli que pe la femme za bien éduqué pa na retoucher maman na aza mukuse. Mais tu as bien éduqué ko toucher maman. Na toucher respect la réciproque. Na atango na catégorie nous sommes bisenga vert. O bisenga bleu. Maman RK tala. O mona grande sœur na ngana te. O mona été moi ça boti so bana 10 bongo o talo se plana moi ça mundu yangola bongo talo lancé. Moi ça talo lancé. Aux yeux makasi, aux maman RK te maman RK la salité. Maman ala takali papa bande le premier le 30 maman yebi talenté. Accompagner maman Rosalie. Na pas respecter maman était parce qu'il y a respecté maman, il y a madame na yete ex na yete bote le corps pe moi na mobali. Aka. Avant le bana Rosalie, avant le bana famille nga keni ko trouver une solution moi na mobali oyo violé na commune ki na muke. E kimi soko Luanda. Ozo ba nini batu misu de to fandi beto yebi mam na bino. Tokipa bino te. Tolo bate comme on va te zengi na bino bendeni e kaza nani siko Rosalie mo alolo bani ah on bate parce que ça niveau na été OK et le niveau na été la matinée live le roi on bate et ça azana non tala maybe timu na so bimana ndenge nini maybe te so akaza na mutu avana bete fiona za mwana akokana makamte Rosalie depuis abotama
atikala ko swana te atikala ko bunda te atikala ko kota bar te atikala ko ta boîte te tala ko muta bongo mais monte makambo tango yel yo ko répondre il opeli sa moto kaka Rosaline ka batalo bakana epela kaka moto ba otanga Rosaline te ba otanga mama ne ka ba kota epela vraiment moto vraiment to bisa ba tala pona na video mama ngona filma ke lobito na tournage na lemba la kimbango kuna ya filma ki Rihanna to tika ba mama répondre nako tango ya fini mama Rosalie abi mabena muto banda mutacha musapi na lisu pete musapi na lisu yeza nani akaze lukote foi mbango ya zogangeza chaîne ta Rosalie ya woneka tanga somela Rosalie lupangu wana grande sœur ya RK lobiseni mbongo na biso akode kenda ka bongote do il fallait basala ni loro kenda ka bongote c'est ba sacrifier Rosalie ya biso na vie de prière bino na banganga Rihanna Soul na pesi Rosaline mbote place azali na poto wana na pesi mbote sœur zalala yo en tout cas marambo kokota ngote message ni repesa sur RK message na pesa hier aya sou miniature ako yoki lenga TV ako lenga miniature aya sou koloba po ngata na ba matière na bango nyonso ako ngana za zoba tala no le temps wala tilo na bomba wana za zoba na bangi a respecter batute ça za mal éduqué be mal appris bisote donc ce y a le matil sur l'équipe sur internet te yo po loba no so l'équipe na pona le kate so ka leki akuta nango aleki akuta nango parce que ngana na souffle mama kazi emso ba olemba emso wale bataka la zaina na zaina lobi na tournage na lemba na kaima ba photo lo na tongo ana ke ISP ko komisa mwana na lekina na bandali ba tuso pesa ba news moi c'est kota nyonso moi so ya finga Rosaline Ndumba moi c'est mwana bakanga Ndumba na bactère na ye moi c'est nani Barcelone bakanga Ndumba to longo na ndeko na sala makambo to comment na ndeko te pesa moi si oyo ali mobile na pesa ba ne conseil laisse tomber. Maintenant, Barcelone, il y a un monde qui est là. Moi, son bal, mobile, j'ai tant ma live, c'est que moi, ça a coaché qu'à Zaina si. C'est que mon mobile, moi, c'est me pas au Kagou. Peut-être que moi, ça l'a quitté. Ah, ça a quitté. Tant que mon mobile a sali live, yo a quitté. Tant que mon a miniature, au monde va partager au sein. Une chose moi, ça m'a eu. Mais rien, est-ce que soit sali mobile n'est remarque qui est biso trouvé bango. T'es sali remarque mbamo pas ça de live mon côté. Amati live mon côté. A fini na voice bateze benati na mna voice yo kanda no yango wana oyeto dans la kanda na pena na Barcelone na mesa le kinanga na kanda na kanda zoba mobile na yi na kanda zoba mobile na yi quand même mobile na kanda zoba mobile mais il ne trouve rien un tonneau vide na zoba mobile na wana moi ça ya bisa ya kimbongo ke na obala ye okolinga tole kana media sabi n'importe quoi ba mon net yo na batima kimitu na bino kenda wapi. Bonga na sali kamsu na ba non ata na na za boy na belle famille nga na mwana ngeza famille ngeza ex na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Belle famille nanga. Okay. Na respecter bango à 100%. Okay.
Non, respecter bango. Bango peut pas respecter nga, ba ko déborder te. So ba déborder nga pe na ko déborder bango. Comment? Alors respect ça réciproque. Donc là on va aussi na RK respect. Retirer par Marie Gabi. Ameka shoot. Ameka te. Même na Rosalie ça le foyer na yena mobile na vie na ye. Asa mwasi ya muntu o ngai na so na liambongo na watali puta. Mobile ça mobile na ye. Alors, laisse tomber comment moi on comprend bien Rihanna doit répondre en tant que maman à Rosalie. Ah, on le dit bon. Oui. Rosalie n'a bien maman. Maman Leki. Maman Leki. Maman Naïe. Maman Naïe. Rosalie nous a maman non quoi? Non, non, mon até maman boy pardon. Bande comme bali. Voilà, pour tout le monde na rambu ya RK, tout le monde y a live, oui, il a bien, ou t'as libre droit de réponse. Il a droit de réponse. En tout cas, Junior dit à ce moment-là, Rolingate Makambo va toucher ma maman, va toucher non. Tout dans Makambo RK. La belle famille naïe, maman te répondre à Rihanna ou c'est vraiment mon bali donc moi j'aimerais qu'il y ait des gonangaï pour ma live c'est pas propre pour nous. Ya yo kango good. Ayo kango good. Ayo kango good. Eza malade ya mibali o babala basa ba théâtre. Yo ba matière nous dans pour la Barcelone. Et belé sans mais qui répondre aux oies. Ya ba mission so bandal o ba na mission ba guidar ezali. Bino comment raconter la bâtiment. Na quoi c'est la tena ko ngana banga Seigneur hein. Moi je prie, moi je ma respectera bien Seigneur. La clé que la mutuna le bal comme ma bêtise t'es pas ma bêtise. Donc ma fille à théâtre c'est créé théâtre. Tant bo sa mambo bo ba ke ba pi batala rabino ba mona rabino. Tant on go selo mo bo choquer mutu mo ba mo za azape na oya yo TV. So mo bal na leki a s'excuser na belle famille a lobité. Bon mona. So ka lobi ma be na zawana na répondre. OK. Ata courir ça na tchaba torche dans sa live. Poutine de l'écriture. Poinité. Bella famille Bota. Poinité. Rihanna Soli. Là c'était pour RK donc c'était là Rihanna sur la singa qui droit de réponse à Junior dit à ce qu'on a répondre pour vous oublier maintenant na moi na ngaité na yaya na ngaité. Et là c'est droit Rihanna Soli le tout le monde internet awa tout le monde va vidéo à comédien Michou en tout cas et là peut-être bien été au tchaba image wana na bandi kona ba chroniqueuse comment on a biloko oyo les kaki de kona biso mo avant que les photos a pandinde ko panza na linga ko kota makambo wana te mena tuna parce que ba tubele ba zo benga nga Junior dia solo banano eza ba biloko to ko encourager te mais comment on a lelo bombe oyo mo tikali ko bamba na kin na internet. Attends que Rihanna solo le bani. Merci beaucoup Nangina le baka quand ba femme soit soumise dans auquel libala babali yo aucune belle famille au ça la famille mususu. Moi de la poste aux moi moi ça global baboiti. Donc libala wana aucune maronki no tikana ba ningana. Ko to libala mo babali yo sans fête. Mais yo mais oui moi qui libala babali eti. Moi qui libala. Babali boy éviter que babali. Moi babali. Mais rien que la grâce tembo yo ça les fête no mariage ba tout ba monaki au bengse mo abine avec fille d'honneur. Il peut faire bengi ça o. Moi mo bala za biloba lobate. Ya wana mo wa sabine ki rindika tunde botikala na boza batute. Bo panzana. Mais ba panzana déjà mutu. Ba panzana le baza batute po bazonga na mo mikolo bazongani. Mikolo ti ba benga na baseka na bazongani. Baza comment fait-il que encore vivre na kama na mo ba mtu karibu mavukidi. Non sa vie nga yo en filminga. Non sola na mutu be na so na Junior de sonner sola no fona enregistrer. Quelle est tension? Que tu on que amitié on no be panzana ngo kaka. Ndana zona na idée ma bébé pa na yote dia zona ya m'appelle normal, na son normal, na son il vit pas normal. Na pas enregistrer qu'on a zoni. On mona que bon temps on a ba técédant mon na sa mitema. Boza capable ba tila ba ninga ba poison. Tant bon ba ke boka na ba maladi win na septembre aussi koyo parce que yo mutu mo muninga avant ni ye on muninga avant na mobile ne ba sa bolingo na ba bino bo filmer ye mais grâce à ça ma ele te tinda ozonga suna bango ba ma ele te ti touche oyo mobile ne ko simbisa ye so ça mutu mutu ne me raisonner le kwa ngari na vanda vema bona bino. Tala maman na touche ba simbisai. O Brian na simbisai. Tala maman na touche. Mais oui ça touche. Brian za Congolais Brazza, ya Brazza.
grâce à finga ba prêtre na ba lamu ko ba tcha paquet IG ba bi boani bima kuna kene bala e simse touche tant le faire internet ça m'a muso to bossa na raté to bossa na raté mais mettez que grâce à finga ba si je me bossa pour émission dans lukango dans zone nota afinga ba na baza finga te za mututu azala passer na mututu a passer mais c'est comme mutu muso passer c'est pela na ngote passer na yeza représente chaque temps vidéo kufaté OK les cas na média le bali kambo ya solo tout ça mensonge elle mutu soit supporter humiliation te mutu soit supporter pasité alors ça mais le moment la vidéo comme bima to banga sexe ta payer bima parce que et que bima brana bimisango même si biso ki ba vidéo ezali belé tout le monde ezali comédien moko pi bazo s'embrasser na d'acosta et bazana mo sambali ya solo bazana mo sambali yango na ba preuve bonga na siko point leti ngam ko comédien moko alinga ngai so les gars n'étaient pas wanga ninga na yobimisa ba preuve na ba tete za mo sambali tout sala ce que bonga na point ngo sena mnel comme na kitoko bongo comme ça ngai je vais se commettre tenga polinga ngala oluba to linga ya to kabana biso ya to kabana so no mais so yiko wanga na ngala bi tete zala ka to sa to to tel on a besoin panja foyer na ngato na lobi kaka poko sala ba bolingo bo bombana tambela Rihanna Solé mais conseil nous opesa bandeko na bisa basi bon yo pe ozamona moi si conseil nous opesa bandeko na bon éducation ngana so ba parents na ngai na conscience na ngana réflexion na ngeza ndemo na bango te na réflexion mutu ta réflexion o ezela mutu na ye mutu réfléchir o ezela mutu na ye pas pratiquer ngo OK yo ba vidéo ne zala raté bon vidéo na ngana banga ka mutu moko ko bimisango OK c'est bimise ke ye que mutu ngo c'est bimina za mutu poinité naza ndena vanda boyi na ba vidéo na se mezaka pour na mutu moko mais ce que mutu ngata kazala linga ma internet c'était ça passe pas bien bon ngo ba ibe téléphone le baba ibe téléphone ba publier ça peut na oui to moni Rihanna nzambe na nga aka na kata ko voju wango nzambe na nga yo ka bataille to moni Rihanna aka na kata moto c'est mo pe ba miniature ça kitoko esala nga bien matele ba boya ngande fula susu et puis ça va marcher ya ngo basi lo bon c'est la ba mitaka c'est bima et puis ça va marcher OK donc c'est bimé peut se marcher marchant aussi quoi na conscience na ngande ko kanate et bando choquer nga et puis sans attention yango na sambela mutu na ba ibe téléphone te mais comment na mutu moko théâtre alo tourner ba fille à théâtre belé kasi baza ba légèreté ba chroniquer na ba fille à baza ba légèreté c'est que ba biye pe mobinjogo mobimba ma fille balingi mobinjogo mais comme ça nga faire le baké na linga te parce que bon excusez nga na terme pour penine za munene penine za mutu te biko nga libel pour ba penine na ba ajoti le bolinga libel pour ba penine yo linga kwa nga linga mutu nga linga penine mutu faut apporter un plus on a abondance la vie nanga oh rebondir merci nous sommes arrivés à la fin moi j'ai dit un grand merci Rihanna Solé en tout cas merci beaucoup Rihanna Solé en tout cas merci beaucoup en tout cas bonne famille Bota oui famille Bota très kitoko très goût très lengi na krakan OK nga linga famille Bota tant manga linga bato basala mam naturel bakamoma bato ba mam vérité bato ba kimia bato ba adu na linga bango na linga Belvi Sambongo na telaka ya mam na tsokuta nango 8 ans papa ya maladie papa kufi na numéro Belvi na pesa na cause Belvi mais na benga était bela tanga $10 tanga $20 mais na ça il a ke musala na ça il a ke musala te mais la sala promotion parce qu'il na ye linga ye na linga na linga scénario te musala na linga jouer la Viviane ça l'a bien la ligne vidéo la Viviane la ligne jouer la Caribou Viviane poto sala na ye Viviane wala mutu na biso Viviane en tout cas la pelle moté est-ce qu'on a pas benete la ligne jouer la nani susu ya nani comment dirais-je fio nani ya Cardozo mille esprit dans le film moi jouer non c'est linga bien pas beaucoup la bête mbata non c'est dit bien waouh Cardozo toujours na linga na kaka na vie normal na linga ye na mona kiki ngai OK
J'aurais bien rôle là yo c'est là. Nous soit jouer à incarner non les rôle les artistes faut incarner rôle de tata mimo na bengo qui est là. Qualité. Oui, ngayo. J'aime Cardo, j'aime Mimi Kabongo. Léandaya ninga bango. OK. Jouer kitoko. Ah. Mais ah iko mambo beta balobi c'est ba moni fi en comment les sunani. Final. Là qui néné alobi sur moni des mères, fi en comment des mères. Sur moni des mères à beta. Nalobi. Na bébé. Néné. Néné hein? Néné. Ah. Oui, ça c'est Jido na que Luka Komba babunda. Mais non, ceux qui va manquer les kebele, il faut s'impliquer. Mais le problème c'est qu'on a mis ça à Batou, ngai na za boye junior Diasso. Na ko vanda na les mission. Ba ninga na plateau. On a mis ça Batou ke, mon niveau bagage intellectuel les azoba, pesa na si. Nga na émission sous na leki na média boye. Patricia Parker leki na ngata l'émission. Abi rien no lobby mabe ko bandela rati. So ba yando na émission lobby sous boye non c'est pelaté. Hein? Kandi Poupa lobby na nga on lobby mabe. Miss Gaga lobby le fawan so la be on lobby baleki na nga ba gangela on lobby mabe. C'est que bango ba septande yana bango le kana me lo ba bêtise. C'est que ba bêta ki ba lobby so be nyoso ba peso coupa $50 ba yambo na émission so lo ba bongo. Abeta de merde aza mono yesu mbina sama kolona. To ko zo fi munda beti de merde ba kuta na ba fi de merde na niveau bundate un intellectuel grande dame bundate soit des enfants mariés. Au moins qui s'y touche à la casse à mon toit. Les qui manqué, les qui manqué. Qui s'y touche avant qu'on réponde d'éduquer à Nandaku. Niveau qui s'y touche, on a yébeli et l'autre avec une femme mariée, femme légitime, il y a moutou. Azana mamboana te. Différence faisalat. Marié na célibataire, différence faisala. Donc mon femme mariée, moi ben lié sando bunda bunda. Abunda na ina de mère azamu amukete, de mère azab bébé netobe qui zengi na kangela maboko ya babunda. Si on a bundi, tu vas comme on a PV, si on a papier, comme on a no bunda, c'est tout. Ah. Oh. Demain, on va se qui zenga kangela ma boko zela yo bete. Abeta nani na moko bunda na nani. Comment on bunda wapi? Moi je suis kani la bino tout ba famille. Ngale meza passe pas mutale kana tema kana kaneli no beto. Kaneli prince wamba ba kaneli. Eza passe. O moins to vani boy, mutu mutayebi sir na ye. Eza passe pas mutale kana media so rien na so no beto eza passe. Imagine que nous avons la moto partout, nous avons la zandu partout. On a l'émission, je te dis, nous avons ma casse dans ma colonne, nous avons ma casse dans ma loba, nous avons ma casse dans la justice. Nous avons ma casse dans ma coffre. Nous sommes, ce que ça dit, nous avons un mois universitaire, nous avons un bunda. Vous comprenez? Ce que est au bunda. Mais, ils ont un mouvement dans les médias. Alors, il y a un canon en béton. Non! On l'a battu. On l'a battu, on l'a battu. Voilà, Rihanna Sole, en tout cas, famille, on a fait Simbote, Bandero, tout, donc, on a fait Simbote, Bakou, on a fait Simbote, Zara Mchala, donc, ce qu'on a Bakou, on a fait les cas, en tout cas, appelé Junior Diasso, Junior Diasso, en tout cas, je suis là, Ngaï, Makambaba, tu n'as côté. Est-ce qu'il y a fini mout? Est-ce qu'il y a lobby na mout? Zara Maramtomo, on a YouTube, réseaux sociaux, et on a un peu pour italien, en gros. Merci, abonnez-vous massivement sur Kinshasa Mon TV, Junior Diasso. Je suis là, Rihanna, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Ouais, merci beaucoup à m'abonner sur Kinshasa Mon TV, partager l'émission, commenter, aimer, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. De l'eau, été, hein? Non, non, bah, mon est déjà devant, bah, bazong ça. Mon a quel ka bango likolo wal. Ba beti batu likolo. Natika ka likolo, nga sona mati mutalongo la raté. Ba sepeli non. Faut pas sepela nga parce que c'est trop la chaleur oyo. Nga la tinga maquillage na hotel tournage ama na yo ke longo comme peut payer les katé. Nga na ota maquillage jusqu'au tika pe longi propre. Avant soit na nga avant na répondre yo, il y a que longi sans make-up. Il y a que va sans make-up avec une tonalité de fille avec douceur. Ah mais oui oh. Mais oui, politique. Je suis fille. Oh. Ah mais oui oh. Ça va toi? Merci. Merci beaucoup de partager, de commenter. Merci ma fille chérie Auria et ça tombé. Merci ma petite soeur chérie, ça par cœur. Et pourquoi pas honorable Kolo Samba, mon honorable Kolo Samba, honorable Kolo Samba. Honorable Kolo Samba, fini quoi. Message merci. Honorable Kolo Samba, Santa Guerre. Vous comprenez? C'est $100 et honorable Kolo Samba, bien excusez à Rihanna Sole na Junior Diasso na plateau. Oh, bien Rihanna té. Et que Rihanna bazana Junior Diasso. Junior Diasso ya kako. Nzambe.
yaka. Moi 1000 pego bimana ti. Qui est blâmé qui est comme bien honorable colossal dans ces planètes à kabara sa caméra. OK. Ne bon honorable msuba kaba à sa descente à sa caméra ya za na ngoti. Maboke wana liaki na matanga. Honorable colossal. Mutaki pa imambo. Ah, honorable colossal. Na morgue wana peste ozala ki wana. Honorable colossal. Na moni été. Au monde yaza ke dana mama keneno dans l'audience mobwe. Honorable. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le numéro de Rihanna Boye bien donc il y a le Bakou des Alaraté, il y a Bichou, Kinshasa Mont. Faut que tu vois Dani Chando le chinois congolais. Dani Chando. Dani Chando le chinois congolais. Dani Chando le chinois congolais. Chinois congolais. Chinois congolais. Asolarabien. Asolarabien de la tisa. Mais qui ba Michel Pouyazali à FP ne te mira jamais. On a vu na biso. Je suis au monde aïe. On a vu. Non, Média Al Maktoum na Dubaï. Viens na Dubaï, toi qui es à séjour, tu as un passeport. Eh, ouais, on a un problème. On a un passeport, j'ignore de nous. Moi, c'est aboti, moi, on a bimi hôpital, na benga na 4 heures, na doit solution na 6 heures. Parce que vient ngani na zabu le moyen robot tes até ngani na keneka rabesme. OK, ayoki. Merci à Pierrot, merci à Ivipa, merci à Batu. Merci Diaso. Déjà. Oh, merci Diaso. Bon séjour à Lubumbashi. Merci na mona événement moi na kati ba nini wana. Toko le baté. Pardon. C'était une question, merci. Eh, Dieu de Diaso. 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 Ah. Yo. Yo. Merci. Dieu de Roma. A comment fonctionner? Dieu de YouTube. A kokite. Eh, le confinement na kokate. YouTube. Ah, pourquoi nini ya? Dieu de Diaso te pèse ba moto. Merci. Le samedi bon ça la rapé. King Cole. Alors tambo la boula King Cole. Merci beaucoup.